kindumba apona nga moi si jamais soit kindumba $20 osoité nga pona nga na mona bongo c'est combien ba 5 000 ba 10 000 ba 3 000 ba 2 000 suka ndeti yo pendo ko ndeti yo pesa OK cop ba coopéra yo na combien nga pona nga 3 000 4 000 yo ndo sabe bazwa na bango yo na 3 000 po passer qui non sandeni non souffrir non sandeni te azamba tovandi ka pona souffrance tani tovandi ba miliango ba kuluna ba milimo ya pasi mutakolinga ta kovana bisika boye senga kana gouvernement asunga ngai pe ya trop pe ndeza bona mona pasi na bana kolala pasi kolia pasi ndeza boye sona teki maite non liate na bana souti mwana bébé o azobela membongo ezate. Bonjour, bonjour, Nababone News Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Ma émission, les news de Just. Les news de Just, ça sera toujours Karawana. Pour la communauté, l'actualité, nous sommes à terrain. Pour la collection, vie sociale, ils ont les Kinshasa, comment Bandeko Bazo, mon apasi, comment Bandeko Bazo souffrir. Les lots, vraiment, équipe à Vérité Universelle, et qui na Kawele, tu es visiter Bango, Bandeko Bako, la bino moko no ba bokomona na kati ya émission o comment bandeko ba ko souffrir comment passe ya bandeko et comment na la mission en tout cas ça fait mal et ça la vraiment motema parce que je passe d'abord derrière la caméra je dis bonjour à mon caméraman Osé de énergie je dis un grand bonjour à mon papa à mon boss maître John Motema maman Micheline je dis un grand bonjour à mon superviseur papi au Congo Liko sans frontières aigle mon bout mobile à maman Karine je dis bonjour à toi Francis Amani Rit au mot par rapport à taille la patronat dès que Ranaïsa qui bino na ebandeli émission na biso lelo tokiti na kata kawele toyeko solola na bandeko bino moko bana monde entier bana kin balobi Paris France Suisse botala vraiment pour en tout cas comme on a déjà esika o et ça la pasi comme on a environnement ya bolome na kata Kinshasa gouvernement apesa bango mu Congo to komeka ko soana bango moko boyo ka bapasi na bango comment kozala aux états pour ça déjà caméra to soit déjà kaka bino mo bozo mo na bozo bonjour bonjour. Comment on a se présenter dans Balantignon sur la Vérité Universelle. Comment on a Maman Nisha? Maman Nisha. Aussi même côté na kata kawele Maman Nisha ozo sa nini ah kawele za cité na kata limité to ndingi expliquer devant biso kawele za côté azamba to vandi ka pona souffrance tani to vandi ba miliango ba kuluna ba milimo ko ya pasi mutakolinga ta ko vana bisika boite via passe banda kutaya ba poso banda. Vous avez mis de bête vraiment d'accord mon maman to ko ko ba d'abord ndap na otonga ngona nini otonga ngona c'est ba 2006 depuis 2006 aux alaka na umelia siko oza bana combien est-ce oza moi c'est libala bo vendre d'abord ndeni expliquer comment ba diaspora bala te mo sa libala ko fana bandaka boite na bana 6 wana bana 6 bon papa bonga za papa ba to kamana da ngana na monika ba fine ezo simba tant de séparer. Ok, ce qu'on a monde tu vas au on a ba diaspora nyoso ya poto nini okoko senga na bango ba difficulté nini o bozana ngo awa o bozo senga pe gouvernement salela bino na ngo senga ba sunga nga sote ba million na longo na million ba longo deti a déjà bozana problème nini awa na nde bozo vanda to moni déjà nda kuboye bozana problème ya kaka nde bofana kama so bova ba mboka mo ba bitumba ba tentation makambe belé taka ba position omoni to maîtriser kaka. La caméra ni ne kosenga siko na mokonzi mboka na chef de l'état na osenga kaka sunga ngai baza makoki asunga na lungwa. Merci maman aux amis de tatambusaka caméra tout solo la pena bandeko musubino mo bozo mona déjà en tout cas pas si pe mawa komona ke bandeko na bino bokenda ba poto bomona ke ba bonjour maman kombo na onani kombo na mama fi. Pardon, maman nani? Maman Harriet. Maman Harriet, to linga peto yeba obetela biso d'abord lisolo ya kawele bandaka ndingi. Kawele zalaka zambe zalaka bisika ovanda te. Eze sika leta mais loko abozwe zate kisase komi pasi yango amana ebela bato baya kovanda kabo. Sikondi bovanda kabo vanda na autorisation nani? To vanda na autorisation ka ya leta ya bakoni na biso to senga bango ka to vanda boye anantanda. L'état mutapesa mino espace botonga bandaka manzanza. Kaka po abiso moko ka po abapasi l'équipe biso ndeto ya kovanda. Ok maman okoko senga na gouvernement asala ni ba difficulté nini pe bona on esika o besoin a besoin l'état asalela bino. Esika to vandi esika ya biso te esika unatra. Ba konjina biso basunga biso.
bakonzi bino basunga bino ndo yo yebisika bakonzi basunga bino basunga bino na nini po mokonzi pa koloba ke nakokende kawele nakosunga bango na nini po badepute baza badiaspora baza bakosunga bino na nini ke balongola biso awa na bisika pasi te mama yanga mai pasi makambo nyonso ka pasi kolia mpe eza ekoma ka pasi wana boyoki tozwa mpe mwa papa babi mpe na place ya boyeso mpe okutani na papa esalaka bien mpo bapapa nde mutu vraiment bazwaka bafamille en charge. Bonjour papa. Bonjour. Papa tomoni na kati ya kawele awa na kati ya kawele eza nani ngai nazalaka awa bon tala kaka ndenge basouffrance tokimba bapasi moyen eza te dérangement trop tozoyeba te soko tokosuka wapi papa bozoyeba te nde bokosuka wapi est ce que awa mpe bozwaka visite ya badepute ya bachef de l'état badepute na biso tokonta bango awa bakipaka biso te batika biso kaka ndenge wana me tokonta bango mpo basunga biso me batikali kosunga biso te neti awa na kati ya kawele boana badifficulté nini na nini difficulté mai eza te problème ya mai courant molili donc problème na problème kosumba wapi kosi eza te ok tala caméra nini okokosenga na badiaspora basalela bino bon merci nasepeli kaka basunga biso mpo biso topesi nde makambo na maboko na bango basunga biso tokonta bango mpo basalisa biso même mai eza te donc position neya même courant eza te tozovivre na position moko mabe. Merci papa. Ok, aux amis de Toko Bakana Kata Moussala, aux équipes de vérité universelle, puis comment l'air de Kitara, c'est que vérité, ça veut dire que la vérité n'a pas pour vendre la pépite pour moi si. Bonjour Yaya. Bonjour. Toko Yaba de votre monde n'a bébé dans ma boko sans âge. Nana 24. Nana 24 ans. Nana bana 4. Nana 4 ans papa na bango sans 4 ans quoi bala tonde. Nazalaki na ndako libala mbe mbali bakanga ya za puzo makala na osufri kote nazale na ndofuta ya kinga bande babimisi nga ndako na yo vanda na sima bato nakawele ya oyo vande panani na vanda kota mama na nga o ayambenga na bana bato na bana siko na nyonso o ese na 4 bana na opo ozora temps ya kotinda pe bana na classe ndenge chef de l'état bakike classe ya ofele nazali na bana 4 moko loko auta kokufa moko auta kokufa azali na 4e primaire nde siko ya moke ya mwasi akota ndani o mobali no tokokoyeba d'abord kobeta biso lisolo mobali no bakangaka ye asalaka ni ezali bakangaki eka bakamarade babunda na 7e mairie bazalaki bafuluna to te azali kuluna te azali charge ya mituka azalaki chargeur ya mituka nini okokosenga na gouvernement asala mpona bino naosengaka na gouvernement asunga ngai pe ya trop pe nde eza bona omona pasi na bana kolala pasi kolia pasi nde eza boye so nateki mai te na olia te na bana suti mwana ya bebe o azobela me mbongo eza te mobali na mpe banda bakangai na prison ti lelo ozobela opesaka mwana bakisi nanga mbongo te kisi nyonso ekuta neti balumbalumba nasalela ekameli. Merci, ça fait vraiment mal comment on a que mon bébé a malade. Bon, ok, on est à l'hôpital, les athées, lumba, puis on se doit dire que qui s'est monté le coup de la dose, mais oh, il y a besoin de beaucoup de doses n'angoisse à canini. Tokoba, merci Aya. Tokoba kano, Sam, Sana, merci Aya, Kapusana. Bonjour. Bonjour. Tokoba comment on a qu'à Kaweloza. Naomi. Ngapo na ngana mona kaba milieu otofandi ya milieu mo mabe. Ngapo na ngana senga na nzambe sunganga tolonga ya bisika opo bisika tova pona passe ta ba vite o meni ngani naza papa bana ngaza te musika tu likolela na singa na nzambe lokwa to kabona papa bana nga pesa nga mobala bien o lelo kesu na zui mama na ngaza la bien aya ba na tali mwana nga kutie pa vana libala bien yango na senga na nzambe tolonga ya place. Ok, comment on a kata kawele boye oya a depuis aneni ana kawele to umeli na yaki na zeme mwana nga tina bote a mwana nga yo ça fait 3 ans donc mobali na azalaki awa mobali nga za te yatika na likolela na yaki nde na zeme ana Kishasa na zeme ana Kishasa est-ce depuis oyi vraiment otanga pe otanga nga na tanga na 6e classe te mais suka classe ni na suka na 3e
Oui, mère. Tout à 3e primaire. Est-ce que vraiment comment peut qu'autant oui? Nebo koma mais kotanga ka mukie mukie. Qu'est-ce qu'on a âge na 3e primaire alors au 4e classe? Pourquoi pour faire au 4e classe? Peut-être d'abord une histoire là. Pour na koma ki na zé. Zoezem na âge ni parce que moi na 3e primaire 8 ans. Yo comment est-ce que zoezem na âge ni? Moi na 12 ans. Zoezem na 12 ans. Pourquoi préférer que zoezem na âge? Passer qui on a zoezem tina nde ba kindo tika ngipa mobali. Famille mobali pe ba zwinga ba pesi moi quelque chose na komi baba. Na âge à 12 ans na libala. Batinda ko libala na âge à 12 ans na par force ou bien comment? Par force te papa l'air à moni moi na c'est déjà comme na zemi. Olanda muto teki ozemi. Parce que na âge à 12 ans, hein, ozemi do na âge à 12 ans moi na za na mineur, na âge à 12 ans na mboka na biso moi na 12 ans ko balate. Mais to monio déjà na âge à 12 ans au côté qui nanda ko libala ozwa kisemi. Ba parents batinda ko na makasi to yo moko préférer ki osala vie na. Nga moko na landa ki pressé. Sikondo bo okoko senga nini na leta asalela. Asunga. Asunga ngai. Asunga ngai na za na vie ya bientôt longa pe bisika oya bisika ofanda. Nini oyo monaka ya mabe na kati esika. Namonaka tano jeune fille kwa nga na mutu mona va na libala namona anje bakanga ba basi bazwa mabala bien te bazala kana vie kindumba vika ya pasi nga mona bongo. Est-ce que kindumba ngo bosala awa na kindumba na bino bozwa pe bato pesa bino tellement ba $20. Ah kindumba apona nga moi si jamais soit que kindumba $20 ozwa te. Nga pona nga na mona bongo. C'est combien? Ba 5 000, ba 10 000, ba 3 000, ba 2 000 souka. Ndeti yo peno zuko, ndeti yo pesa oke cop, ba kopera yo na combien? Nga pona nga 3 000, 4 000. Yo ndoza pe bazwa na bango yo na 3 000. Pour passer le qui n'ont sandeni, non souffrir, non sandeni. Yo mozo mona te muto azo proposer 3 000 francs pour accoucher dans 3 000 francs. Yo moko mona ngo pe normal. Non, ça la case on a moni passer le qui, moi ça la exact na ça kapona ça ni na vie na moi. Merci, toi sur la peine à papa. Ton moni vraiment. OK, bonjour papa. Bonjour, enchanté. Papa, tu connais pas d'abord comment nous te coûtons na kataka welo sana. Comme nanga izali mpo à la lesa fidèle. English teacher. OK. Papa, tu comment na âge na d'abord au betele biso lisolo kawele bandaka ndeni bat ba ko se retrouver na kata environnement ezaka na banda kwa manzanza bat bazo souffrir. Merci beaucoup. C'est une année pour moi ici. Hein. Je manquais le loyer quelque part là, c'est Kassogo. Je suis venu me réfugier ici. Alors j'ai trouvé un abri quelque part à l'église. C'est là où je reste. Dans la caméra, papa. Pas si nini oh yo za nango oh peut-être un gouvernement ou tout ko ça les lapines. Parce qu'on songe que les abos, on enseigne, on n'a pas l'argent. C'est clos. On souffre tellement pour de mener par-ci par-là chez les amis, chez les grands-parents. Mais à part de l'enseignement, maman, sans quoi dire, il n'y a pas de paiement. Donc papa, vous êtes enseignant, au temps que ça n'est école. Multicarte, n'est bien illimité. Est-ce que nous avons enseigné à l'école ou à charge? Une école supportée par les parents. Si les parents paient, nous avons les chances de bénéficier de quelque chose. Si les parents ne payent pas, on est là caduc. On n'a rien. Vous allez vous rentrer, il n'y a rien. Ça a un dégoût. Merci. Je peux demander la diaspora sur la zone d'Andalousie. Je demande à votre pouvoir faire de me donner de quoi il s'agit pour bâtir, terminer mon studio. Hein? Un studio en paille là, en paille. Je demanderai à votre bonne volonté de m'envoyer quoi, de m'amener quoi, 10 tôles. 10 tôles ou 12. Donc ce que vous demandez, c'est seulement 10 tôles. 10 tôles, pas de quoi. Votre numéro de téléphone. Le téléphone est volé. Je n'ai plus de téléphone. Église Ezaliawa.
À côté à l'église. Je suis là. Quand vous arrivez là-bas, vous tournez, professeur Mpo, à la laisse fidèle. Merci. Aux amis de toi, mais Yaya Oloba. Abangi na caméra. Ok, merci. Ok, merci Tozoko Baka na kati émission Oyo. Bozomona vraiment. En tout cas, ça fait mal comme on a babloka boye. Côté la papa vraiment ça na maele, l'air atangi saka tuka, azope sa peba na maele. Tom susubano pa tangi sa lelo, baza ba ministre lelo, baza ba député mais comme on a kotika bango na kati esika Oyo, ma ezate courant, ezate kuluna. Oh mon quartier en tout cas, ça fait trop mal. Non, c'est na ba diaspora, botik bosunga biso, bolemba bana mboka te. Bocha bongo soki esengi ke ba aide ezalaka, bosala kaba aide tokosenga pe na mokonza mboka, papa baba ki le peuple d'abord, mais kape kotala kaya ya koto yo. Tala non koto papa komona banda kwa manzanza, bat bazo souffrir nande to bambula makase esongi be ba osuka nini. Tozo esusu moi quelques personnes et puis te clôturer. Nani azama na liloba ko bakisa. Maman oza liloba ko bakisa. Yaka maman, osa liloba oloba ya kobakisa. Comprenez, hein? Maman, ça liloba te. Osa eloko senga l'état te. Senga to saka liboloba, pesa pe batepe eloko moko te koloba ka mongonga ofe oke kauki basunga biso te sikoti na ngoni to bimza ba kwa na biso kaka. Kante ba mbula to into ezi. Ba osunga biso mbula nini? Ba député comme to sali ate eloko te. Oseku mo pe to moni pe ta ba mieto vivre na ba. C'est madame ma belle aussi ma côté. Si continue à ngoni ba konya to lo balba ka ebele to da pe solution il faut que gouvernement pe sunga pe biso pe to sepela pe. Merci maman, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci Nabino Nesobalingara, vraiment vérité universelle. Pendant Sarabino, vérité universelle, les aura toujours car pour nous remémorer nos actualités, nous n'a pas si à Bana Mboka. Je dis un grand merci à Kawele, merci à Badnes Bayamba Kibiso Awa, merci à mon caméraman Osemido Énergie. Je dis un grand merci à mon superviseur Papi au Congo Liko Fisson Frontier. Je dis un grand merci à mon papa, à mon boss Petra John Moté, ma maman Micheline. Un grand merci à toi Francis Aman par rapport à banque, Francis Aman, Rit Omodi par rapport à taille. Merci Nabino Sobolingaka vérité universelle. Merci Nabino Sobolingaka Joyce Tumba. Automati Benzema de la presse. Nazaraka Apo Norosela Ebino Musala. Nganabino Tokute na émission Sika Bisou. Bye. Ciao.